Na kombo nzambe tata mwana pe tata molimo santu batata ba maman balandi yanga wabino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Tokutani na bino lisusu une fois de plus na nzela ya ba émission tokosalela kabino les analyses spirituelles ndenge tolobaka émission les analyses spirituelles tosalaka yango na sentiment te tosalaka yango po ete yo na ngai tosepela te kasi posa na biso ezalaka tosepelisa tata nzambe soki nzambe asepeli oyo nzambe abongiselaki biso nde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te batata bamama ezalaka pasi yo na ngai tosepela na oyo nzambe abongiselaki biso. Ba émission oyo tosalaka, je crois que tobanda ba émission oyo kala depuis 2017 si je ne me trompe pas ou si je ne m'abuse pas. Tobanda osala ba émission depuis 2017 et ba émission na biso nyonso tosalaka et c'est pelisa nango bandimité mais tata nzambe sepelaka nango. Pourquoi? Parce que tolobelaka toujours les anti-valeurs. Tolobelaka toujours les anti-valeurs na ba émission na biso. Tosala ba émission ebele, tolobela makambo ebele, to publia ba effet ebele, mingi pe esalema, mingi pe esalema na nute et mingi ezali ko salema lelo. Donc batata ba maman tolobaka yango soki ozali na matoi ya bonzambe te makambo oyo tolobaka okotikala ko comprendre yango te. Soki pe ozali na miso ya bonzambe te mayebiso tomonaka ata tolobi ata tosali ndenge nini yo okotikala ko comprendre yango te okotikala pe komona yango te parce que biso tozali koloba selon la spiritualité et tozali koloba pe selon ba révélation oyo nzambe azali kolakisa biso yango tolobi posa na biso ezalaka to yeba nzambe alingi nini tosala oyo nzambe alingi po ete nzambe asepelisa biso. Mais soki yo ozalaka na souci moko te ya koyeba soki nzambe alingi nini ezali pasi o comprendre makambo oyo biso tokolobaka tango nyonso na kati na ba émission les analyses spirituelles. Batata ba maman sujet na biso ya mokolo mwa lelo ezali nini? Lelo tokolobela sima ya lingomba, c'est-à-dire muto yazali suspendu na lingomba et tokomeka pe kolakisa balolenge ya kisentelama oyo tozalaka na yango na kati na lingomba na biso, balolenge ya sima ya lingomba oyo tozalaka na yango na kati ya lingomba na biso. Tosi tosala ba émission ebele tolobela yango sima ya lingomba différentes sortes ya sima ya lingomba, mais lelo tokomeka lisusu ko highlight ko bakisa moi ba explication na ba analyse très approfondie po yo na ngai toyeba tososola pe ndenge nini tokoki kokendaka sima ya lingomba e makambo nini esalaka ete tokende sima ya lingomba. Et soki tokei sima ya lingomba esengeli na biso tosala nini e banani pe bazali na ndingisa ya kotia mutu sima ya lingomba e ndenge nini pe bakoki kosalela moto ndenge nini bakoki kotiela moto sima ya lingomba selon mikanda ya lingomba na biso tokomeka ko élaborer selon ba analyse spirituelle très approfondie po yo oyo zali sima lingomba o comprendre ye oyo pe azali sima lingomba comprendre
Yo pe oyo bazali ko préparer kotia yo sima lingomba o comprendre. Pe ba ye pe bazali kotia bato sima lingomba ba comprendre. Mutu nyonso ko se retrouver. Mutu nyonso se retrouver kana émission les analyses spirituelles. Ba oyo betaka bango ezali ba o baza kotambola na ndenge ya nyamu. Bango wana nde émission les analyses spirituelles et betaka bango. Mais oyo nyonso azali ko salela nzambe na solo. Oyo nyonso ayebi ete lingomba na biso etambolaka boye a se retrouver na émission les analyses spirituelles. Parce que ici on ne cache rien, nous sommes pas complices, ya mutu songolo, mutu pakala, mais nous sommes derrière les institutions. Ya lingomba na biso. Et tango to salaka ba analyse spirituelle et dépendaka na capacité ya spiritualité na yo pour comprendre il s'agit de quoi Papa Guy Laurent azali koloba. Parfois, ceux qui ont une capacité spirituelle, moko épée bas. Oki komo na neti wana za koloba na ye biloko ezanga tina. Wana za koloba parce que azasima lingomba. Wana za koloba qui vous a dit que ceux qui ont ali sima lingomba, vous n'avez pas droit ya ko prêcher même na désert. Parce que batie yo sima lingomba. Mais sima lingomba elobi nini? Sima lingomba elobi mutu oyo azali sima lingomba azali privatisé na ba activité ya lingomba. Le sacrement ya lingomba oyo ezali oki kote ya te, oki kosambela libondeli ya bato misatu te, oki pe oki komela communauté. C'est-à-dire, sacrement, oyo tozalaka na mona kati ya lingomba, yangonde epekisami epai ya mutu oyo azali sima ya lingomba, asala misala wana. Est-ce que biso ndenge tozoteya na réseaux sociaux? Est-ce que na kati ya lukutaka to mikanda ya lingomba elobi ete soki ozali sima ya lingomba, ata na réseaux sociaux kote ya lisusu te? Soki ozali sima ya lingomba, ata okutani na bato baza kobunda na nzela kopekisa bango lisusu te? Est-ce que na kati ya lingomba balobi soki ozali sima ya lingomba, soki mopaya ye kotala yo na ndaku ou bien mutu soki aye kotala yo na ndaku kote ya ye lisusu sango tata Simon Kimbangu te? Makambo oyo tolobaka, il faut ozala na capacité spirituelle pour na ko comprendre yango. Tokolobela makambo ya sima ya lingomba par rapport ya ndenge mobeko ya lingomba etia par rapport au pe ndenge nini bato bazali kotiela bato mususu sima ya lingomba. Batata ba maman, toko sepela tout d'abord tolanda audio, tolanda vidéo pardon ya Papa Diangenda. Soki tolandi vidéo ya Papa Diangenda, tokolanda pe lisusu na moke vidéo ya Papa Katembo. Et soki tolandi ba vidéo wana mibale nde tokozonga pona to meka ko expliquer ba différentes sortes ya sima ya lingomba. Et soki to expliquer ba différentes sortes ya sima ya lingomba nde toko expliquer pe yo mutu oyo batie yo sima ya lingomba ndenge nini esengeli na yo ya kosala. Et toko expliquer pe mususu batu oyo batiaka bato sima ya lingomba ndenge nini esengeli na bango basala na sima ya kotia mutu sima ya lingomba. Oyo nyonso ekolanda na sima contraire na ba orientation oyo lingomba na biso etia. Oyo nyonso ekolanda na sima contraire na ba orientation ndenge mikanda ya lingomba elobi ezali lokola contre doctrine na biso. Donc bao bazo sala yango soki bazali bandimi baza bandimi ya carton. Bao bazo sala yango soki bazali banganga nzambe bazali banganga nzambe ya lokuta, parce que na mukanda na biso ya etambwiseli ya lingomba elobi na biso tozali na deux sortes ya banganga nzambe oyo tokomeka pe lisusu kotanga mukanda wana po ete topesela bino ndakisa, totangela bino mukanda ya lingomba, topesa bino identité ndenge nini banganga nzambe ya lokuta bazali na kati ya lingomba na biso, ndenge nini pe banganga nzambe ya solo bazali na kati ya lingomba na biso, ndenge nini banganga nzambe ya solo bakataka makambo
ndenge nini pe banganga nzambe ya lokuta bakataka makambo wana ezali kote tokokende na shite ya émission na biso sans plus tarder tokosenga très rapidement na bokebi nyonso na matoi ya molimo tolanda nano video ya Papa Diangenda oyo azali kolobela sur sima ya Lingomba. Régie, très rapidement balance les biso vidéo ya Papa Diangenda. Soki pe okoki ko combiner yango mbala moko na vidéo ya Papa Katembo oyo amekaki ko highlight ndenge nini procédure ya kopesa mutu sima ya Lingomba ezalaka. Merci na régie. Tu asali disumu pate botia ye pembeni na Lingomba ba mama batata ezana biso mwa passe esika wana mutu nyonso tu asali disumu yo si oyibi obi ba memene yo sam otuni ye alibi eti asalaka disumu ya solo il faut tata wana bopesa itumu obe mama wana bopesa itumu ezali mpana kobelela yango te bobenye na malembe sika bino batambulisi basali mama obe tata yo salaka likambo abe toti yo pembeni yo o revoke mutu te okuko revoke yete révocation wana ezali mo français kubenga na ye kuyadi susi na Lingomba oyo te wana ezali révocation. Ah, est-ce que biso kuko sala hein biso to kuko sala ndenge wana te to sala révocation ya moto oyo asali likambo ya mabe ku révoquer yete tia ye pembeni et puis dès que tu as allez, tu peux essayer 6 mois, tu as des bandes de Lingomba. Bon, mon toit n'attend pas, ok, à ça, 6 mois. Après, il y a des bandes, allez, à battre ça, les combos, pour la massanga, pour bunda, tout ça, la masse. Ah, ok, voilà, le 15 décembre, Baba Kuyamba Bato. Allez, aïe, go comme ça, comme naïe, n'a pas qui peut venir, parce que c'est quand on a ligne à Djung à la carte de Lingomba. Mutu wana bakujungi sena Lingomba be kujungi seyete ko pesa na réponse makasi te hein ah ko kujungi na kati na Lingomba te pa mate atosa ki bibe kote bakujungi seyete bakujungi sayete nana ya pesa kasi muntu mususu asala ki mabe botiye pembeni mukolo yose nanda kwa Nzambe ndenge tuya kubunda kana musala na biso azali tangu yose tu mwali akena ina nda kwa Nzambe ya solo soko dambu yanga ne yakokenda te pamba te azale na se na itumbu tangu akomino akulia communauté kasi muke omwana wasika wana ebe bijali na ye vraiment ye bongoli ne bojela disu 6 mois hein mutu wana tokusala nini tangu tukuyamba batu tokujungisa ye eza boite pamba te alakisi tozali koloba na bandimi nyonso boye Lingomba tozali na mobeko ezala mutu abumi mutu ezala babundi ezala ayibi ezala bakangi ye na mwasi ezala asali likambo nini bakoki kopesa mutu etumbu te soki basambisi ye te. Il faut d'abord basambisa ye ba entendre ye sur PV asigné PV na ye simande bakokatela ye etumbu na kolanda principe méthode soki batindi invitation ya liboso aboyi batinda deuxième invitation aboyi troisième invitation à répondre te wanande Lingomba akokatela ye etumbu puisque aboyi kotosa ba invitation ya Lingomba.
Merci beaucoup batata ba maman. Touti kolanda na bokebi nyonso na liso to matoi ya bonzambe ndenge nini papa Diangenda a expliqué biso na tina ya mai matali sima ya Lingomba. J'espère que tolandi. Video ya papa Katembo pe tolandi. Biso to ingaki toloba boy. Sima ya Lingomba. Elakisi nini? Ezali ndenge moko na oyo tobengi yango Saint-Elama. C'est-à-dire mutu oyo akweyaki na se. Mutu oyo akweyaki se Saint-Elama. C'est-à-dire eza ndenge moko na sima ya Lingomba. Obuki mobeko ya Lingomba. Obebisi mobeko ya Lingomba. Otosite na ngonga wana bakosala nini? Bakotia yo sima ya Lingomba ou bien okokende Saint-Elama. Mutu wana azali Saint-Elama. Mingi bakanisaka soki balobi mutu wana azali Saint-Elama. Mingi na biso tokanisaka ete mutu wana asentaki atiaki mwasi zemi yango babengaka ye Saint-Elama te. Elakisi Saint-Elama, c'est-à-dire mutu azalaki na se atelema Saint-Elama. Donc ezali baye babukaka mobeko ya Lingomba, baye bazangaka kotosa makambo oyo Lingomba ekangi, nde bango wana bazalaka sima ya Lingomba, bango wana bakendaka ba Saint-Elama, bango wana pe bazalaka suspendi, bango wana pe bazalaka mis sous discipline. Alors makambo nini oyo esalaka ete batu wana bakende sima ya Lingomba, batu wana bakende Saint-Elama, to batu wana bazala sous discipline ou bien bazala suspendi? Est-ce que Lingomba ebongisa makambo wana? Oui, effectivement. Lingomba eyebaki na solo ete kati na biso batu ya mutema mabe pe bakoki kozala. Kati na biso batu ya lolenge ya goigoi pe bakoki kozala. Yango Lingomba e précisa très bien. Et catégorisa makambo. C'est-à-dire likambu oyo ezali makambo oyo babengi yango lisumu oyo ezali ko affecter automatiquement molimo na yo. Tokopesa ndakisa ya quelques pécheurs oyo esalaka ete moto akende sima ya Lingomba. Tokopesa ndakisa ya quelques pécheurs oyo esalaka ete moto azala suspendi. Tokopesa ndakisa ya quelques mbeba oyo esalaka ete moto akoma Saint-Elama. Batata ba maman bolanda biso na bokebi nyonso, parce que biso tosalaka kaka mosala ya Nzambe na solo. Na kati ya Lingomba na biso oyo babengi yango Lingomba ya tata Simo Kimbangu ezali bien structuré. Baye balekaki batata na biso, bakoko na biso, ba mikolo oyo toyebi na kati na Lingomba basalaki mosala na bango ya koorienter Lingomba, kolongola Lingomba na makambo ya bonzoto, kokotisa yango na sens ya spiritualité, parce que ba papa bazalaki kolandela makambo wana na ndenge esengeli poete bato oyo tokota na Lingomba tobungisa Lingomba te. Tango balobi ete mutu asali mbeba, eke mbeba wana ememi ye sima ya Lingomba, mbeba yango ezali mbeba nini? Na kati ya Lingomba na biso tozali nano na mbeba ya liboso ya makasi oyo batu bakelaka sima ya Lingomba. Meme na mukanda ya tata Nzambe ekomami ndenge wana. Tukana yo Nzambe tata okolimbisama, tukana yo Nzambe mwana okolimbisama. Kasi soki otuki Nzambe molimo mosantu bolimbisi ezali te.
mbeba ya liboso ya makasi pe ya pasi oyo bato bakelaka yango nsima ya lingomba. Tuka nzambe tata bolimbisi ezali, nzambe mwana bolimbisi ezali, kasi nzambe molimo mosantu bolimbisi ezali te. Yango omoni etuluku ya batu bakendaki na 26 pamba te bazangaki kotosa signature ya mokonzi ya bule. Tata Simo Kimbangu Kiangani oyo tobengi ye molimo mosantu. Pasi oyo tozali na yango na mokili ezali na tina mosusu te, ezali kaka na tina ete Lucifer azangaki kotosa nzambe molimo mosantu. Tata Simo Kimbangu akei epai ya nzambe tata ayebisi alobia makanisi oyo ezali na kati na yo ezali makanisi na ngai te. Omoni yo Lucifer ozali molimo mosantu te, yo Lucifer ozali deuxième personnalité te. Tala na ngbende ya bonzambe mwana na ngai azali Kolo Yesu Masiya oyo azali na deuxième personnalité, oyo azali deuxième personnalité na kati ya divinité ya bonzambe. Lucifer alobi non, mwana na yo ngai na yebi ete na sima na yo ezali ngai. Ekomi lisusu ya mwana na yo, nzambe ayebisi ye kende nano epai ya mwana na ngai. Zwa makambo oyo kende kolakisa yango epai ya Kolo Yesu. Pamba te yende azali deuxième personnalité na kati ya divinité ya bonzambe. Lucifer akotisaki koyimayima na kati na ye. Lucifer alobi nzambe nga nayebaki sima na yo ezali ngai. Boni lisusu na sima na yo ekomi mwana na yo. Lucifer alobi problème ezali te, na kokende kaka epai ya Kolo Yesu. Tango Lucifer akomi epai ya Kolo Yesu ayebisi ye ngai te mutu na kokata makambo na yo, kende epai ya molimo mosantu. Non, Lucifer alobi te ezalaka boye te. Moi je croyais être la deuxième personnalité na sima ya nzambe ezali ngai. Nzambe alobi na ngai na ya epai na yo, e yo zali kotinda ngai epai ya molimo mosantu. Cette fois-ci na kotika la kotosa yango te. Molimo mosantu epai na ngai azali te. Otali, c'est-à-dire pasi oyo tozali nango na kati na mokili e uta nano na désobéissance ya kotosa kozanga kotosa molimo mosantu. Désobéissance ya kozanga kotosa molimo mosantu yango pasi oyo tozali na yango na kati na mokili. Yango pe tolobi lisumu ya liboso oyo kesaka bato sima ya lingomba kozanga nano kotosa molimo mosantu. Tozali pe na masumu mususu tokozwa nyonso te me tokozwa exemple. Ndakisa mutu oyo abundi azali sima ya lingomba. Peu importe degré ya bitumba oyo ye asali azali sima ya lingomba. Parce que biso bakimbangiste tobunda kate. Tozali pe na kati awa tozali na ba code moral ya biso na kati ya lingomba. Je crois soki otali na ba code moral oyo ba biloko wana ekokipe kozala na kati na yango. Kimbangiste ya bunda kate. Ini fa obundi ozali sima ya lingomba. Pourquoi? Parce que ezali bajar ya lisumu oyo ezali ko affecter ame na yo, molimo na yo, esprit na yo. Kimbangisi akoki kobima na mwasi ya moto te, akoki pe kosala ekobo te. Kimbangisi akoki kosala biloko wana te. Une fois osali yango, ozali sima ya lingomba parce que ezali ko affecter automatiquement molimo na yo. Kimbangisi abina kate, une fois osali yango, d'office il faut qu'il desima lingomba.
Kimbangisi asalaka boye te, Kimbangisi asalaka boye te. C'est-à-dire, ezali na masumu oye ezali ko affecter automatiquement molimo na biso. Kimbangisi ayibaka te, Kimbangisi afingaka te, Kimbangisi asalaka boye te. Biloko wana une fois osali yango ezali ko affecter molimo na yo, ezali ko lata yo na molimo d'office. Okende sima lingomba. Mais ezali na ba acte misusu oyo batu bazwelaka yango, par exemple ba suspension. C'est-à-dire ba suspendre yo na service moko ozalaki kosala. Ça n'a rien à voir avec kokela yango sima ya lingomba. Parce que sima ya lingomba selon ba texte na biso ya lingomba ekendaka déjà na 6 mois. C'est-à-dire, les sumu oyo ezali ko affecter molimo na yo, il faut ofanda pendant 6 mois. Na 6 mois wana bakotala etamboleli na yo, esaleli na yo ya musala, encouragement oyo zali na yango na ba activité ya lingomba. Soki banganga nzambe baza mutema malamu, bakoki pe kokata yango olie kende ba 6 mois. Soki ozali fréquent na misala ya lingomba, ozali pe koya régulièrement na lingomba, et bakoki pe ko diminuer yango na 3 mois, 4 mois, pourquoi pas 2 mois ou 2 mois et demi. Ils ont dépendre na banganga nzambe oyo batie yo sima ya lingomba ya 6 mois. Tozali pe na oyo babengaka yango suspension. Ezalaka ya 3 mois. Ba suspendre yo. Soki ozalaki na acte moko boya mabe osalaki, ezalaka po permettre ba konzi ba étudier dossier na yo une fois, ba constater que ba élément o ezali ko affecter molimo na yo ezali, soit ba koki ko benda yango ekomi sima ya lingomba, soit ba koki ko lever mesure wana au bandi ba activité na yo, ou soit bakoki ko suspendre yo par exemple na musala oyo obandaki ko sala. Mais mutu oyo azali suspendi, soit sima ya lingomba, ou soit mis sous discipline, azelaka ba jour na ye soki ekoki nde lingomba e réhabilitaka ye, soit abandeli musala na ye. Mais tokotanga muke mukanda oyo bakomela biso pona kolakisa lolenge nini tozwelaka sima ya lingomba, lolenge nini basima ya lingomba ekomi na kati ya lingomba na biso. Je crois que esika pe tokokende kotiela kaka moi fait na émission oyo yango wana po tozalaki vraiment na posa kosala émission ya mulaite tokotanga mukanda oyo. Je crois que bino moko bomoni yango. Ezali etambwiseli ya lingomba, c'est-à-dire etambwiseli ya lingomba baza orienté yo ndenge ya kotambwisa lingomba soki ozali nganga nzambe. Eza mukanda oyo tosi tolobela yango, totanga yango pe mbala ebele na ba émission na biso, mais lelo tolingaki totanga mwa intégralité nango. Tokotanga ata page ya liboso, totangi pe page ya mibale. Je crois tokoki kosuka ata na page tokoki kosuka ata na page ya misatu. Oui, tokoki kosuka na page ya misatu. Ya tokotanga page ya liboso. Na page ya liboso ya mukanda oyo balobi nini etambwiseli ya lingomba. Na page nango ya liboso tozali kotanga introduction, toko tape na page wana tina suka. Toko suka ka na deuxième page.
pour ne pas toujours attendre parce que émission ezali yangunga mulaite. Introduction oyo ezali lingomba yankolo ya biso Yesu Kristo awa na se na toma wa ye ya siki tata Simo Kimbangu. Ye tata Simo Kimbangu azali mwana ya tata Kuyela na mama Louezi. Abotami omboka Nkamba na secteur de Ntimant, territoire de Mbanzangungu, district de Cataract, province de Bas-Congo na République démocratique du Congo. Nakati ya Afilika. Abotami le 12 septembre 1887. Abotami abandaki mosala mercredi le 6 avril 1921. Na lotomo ya kolo na biso Yesu Kristo. Nganga Nzambe azali nani? Wana ezali point A. Nganga Nzambe azali moto oyo tata Nzambe aponi po ete alobaka na esika na ye Nzambe. Azali motei ya liloba ya tata Nzambe. Tata Nzambe alobaka kati na ye. Na esika ya tata Nzambe bato bakomona nganga Nzambe. Wana bapesi biso explication soki nganga Nzambe azali nani. Mukanda o tozali kotanga ezali etambwiseli ya lingomba. C'est-à-dire yo soki ozali nganga Nzambe, il faut yo moko nanu osala o balobaka la rétrospection, osala examen de conscience ya koyeba nazali nganga Nzambe, nazali nani. Po soki omiyebi te, okomikotisa na ba erreur, okomikotisa na ba sentiment, okomikotisa pe na makambu ya ndenge na ndenge oyo okobanda kosala makambu de manière conscient. Etika oyo balobaka ete nganga Nzambe moko boye azali nganga Nzambe ya Satana, nganga kisi. Pona oyeba nganga Nzambe soki azali nani batata ba mama, nakati na mukanda oyo ba expliquer biso et puis ba pesi pe biso ba verset biblique pona koyeba soki nganga Nzambe azali nani. Tokoki kotala yango na mukanda ya Ezekiel 4, Ezekiel 44 23 à 24. Bazali ko pesa identité ya nganga Nzambe. Oki kotala yango pe lisusu na 4 Amos 12 otangi na 6 iti na 8. Oki pe kotala yango lisusu na Malaki 2 otali yango na 7 iti na 9. Okoki pe kotala yango lisusu na Yeremia obandi na 1 à 4. Ozwi lisusu 10, ozwi 23. Batata ba maman okoki pe lisusu kotanga yango na Matayi 5 à 19. Okei na 28 ti osote na ba chapitre misusu oyo bakisi awa. Déjà oyo topesi wane kopesa yo orientation ya koyeba soki nganga Nzambe azali nani. Awa tokoti sikoyo na mosala ya nganga Nzambe. Mosala ya nganga Nzambe ezali nini? Mosala ya nganga Nzambe ezali nini? Tokotanga yango ndenge bakomeli biso na kati ya mukanda ya etambwiseli ya lingomba. Mosala ya nganga Nzambe ezali koteya, kopanza sango malamu, kotambwisa liloba ya tata Nzambe. Kolo Yesu pe tata Simo Kimbangu molimo mosantu na mokili mobimba po ete bapakano babongwana bakoma bandimi tosuki nano wana. Mosala ya nganga Nzambe ezali koteya, kotambwisa sango ya tata Nzambe kolo Yesu
na tata Molimo Mosantu tata Simo Kimbangu na mokili mobimba poete bayeba ete poete bapakano pardon poete bapakano babongwana bakoma pandimi. Bato mabe batika kosala mabe bayekola kosala malamu po ete na mokolo ya suka milimo na bango ebikisama. Tokotala yango pe na Timote tobandi na Timote 3 16 à 17. Na pwese balobi nini? Tozali na ndenge mibale ya banganga nzambe. Tozali na ndenge mibale ya banganga nzambe. Awa bisika nyonso biso tozali ezala na Nkamba, na Kinshasa, na Brazzaville, Afrique, Europe, Asie, Amérique, Océanie. Tango tolobi tozali na lolenge mibale ya banganga nzambe, il faut prêter attention na yo na ngai. Ndenge mibale ya banganga nzambe na ndenge nini na kati ya lingomba ya tata Simo Kimbangu tozala na ndenge mibale ya banganga nzambe. Oui, tozali na ndenge mibale ya banganga nzambe. Soki otie tembe landa banzembo ya jeteki okomona ete oui réellement tozali na ndenge mibale ya banganga nzambe. Est-ce que ndenge mibale ya banganga nzambe ezali kaka banzembo mutu elobi yango ou bien mikanda oyo tokotanga ka mikanda na biso ya lingomba pe epesi biso mayele pona koyeba lolenge ya banganga nzambe mibale wana. Na mokanda oyo balobi tozali na lolenge mibale ya banganga nzambe. Awa tozali kokota sikoyo na bozindo ya makambo. Banganga nzambe oyo moto oyo ye moko tata nzambe aponaka bayebanaka na bizaleli to esaleli na bango ya mosala. Banganga nzambe oyo ye moko tata nzambe aponaka bayebanaka na esaleli na bango pe ezaleli na bango. Wana ezali banganga nzambe ya liboso. Pamba te balobi na biso na kati ya lingomba tozali na lolenge mibale ya banganga nzambe. Banganga nzambe oyo ye moko tata nzambe aponi bayebanaka na ezaleli na bango pe esaleli na bango ya mosala. Bongo banganga nzambe mosusu. Banganga nzambe oyo basombaka bokonzi ya kosomba bango pe bayebanaka na misala na bango. Eza ngate mingi baza kobenga papa Gi yo zali ko manke bambuta, papa Gi Laurent yo zali ko lobela bambuta ba verite ezali ngai te, ezali mokanda oyo ya lingomba mutu elobi yango. Ezali moko na kati ya mikanda oyo ya lingomba na biso nde elobi yango. Neti oyo ezali mokanda na ebite papa Katembo azalaka nani ase momala po ekomami epai ya papa Katembo. L'évangélisation dans l'église kimbongiste, fondement, règle et pratique. Donc c'est-à-dire fondement yango tolobaka kinkulu na biso. Mikanda oyo tofandisaka yango na ba tiroir na biso te. Surtout soki toza banganga nzambe faut totangaka yango. Ekopesa yo mayele. Ekopesa yo pe mayele ya koyeba kosala oyo bayebaka osala examen de conscience oyeba yo moko nanu. Soki ozali nganga nzambe ya solo, soki ozali nganga nzambe ya lokuta. Mais awa balobi na biso ete nganga nzambe oyo ye moko tata nzambe aponi bayebanaka na bizaleli na bango
pe esaleli na bango ya mosala. Banganga nzambe oyo basombaka bokonzi na mbongo, bango pe bayebanaka na bizaleli na bango pe esaleli na bango ya mosala. Awa tokokota sikoyo na bizaleli na esaleli wana. Bizaleli ya banganga nzambe oyo tata nzambe ye moko aponi bango. Bizaleli na bango ezalaka ndenge nini? Esaleli na bango pe ya mosala ezalaka ndenge nini? Bizaleli ya banganga nzambe oyo bakosombaka bokonzi na mbongo, bizaleli na bango ekozalaka ndenge nini? Pe esaleli na bango ekozalaka ndenge nini? Mosala ya nganga nzambe wana tobandi nano na mosala ya nganga nzambe. Mosala ya nganga nzambe ezali mosala ya mpasi, mosala ya kobatela milimo ya bato, mosala ya kobongisa nzela ya kondima ya moto, koluka banzela esengeli mpona kobikisa molimo ya bato, kobikisa molimo ya bato ekota na kombo na mokolo ya suka. Wana ezali mosala ya nganga nzambe oyo aponami epai ya ye moko nzambe. Bizaleli na bango na misala na bango eyebanaka. Awa pe bapesi biso mosala ya nganga nzambe oyo ye moko nzambe aponi ezali nini? Mosala ya nganga nzambe ezali ya mpasi, mosala ya kobatela milimo ya bato, mosala ya kobongisa nzela ya kondima ya bato, koluka banzela esengeli po na kobikisa molimo ya bato ekota na kombo na mokolo ya suka. Nyonso oyo ezali kolakisa ete nganga nzambe akoki komipona te, akoki komipona ye moko te, kasi esengeli aponama na ino na ye moko tata nzambe. Mpamba te yende apesaka mosala, ye moko mpe akosala kati ya nganga nzambe. Ye moko pe akosala kati na nganga nzambe. Simande ye kaka tata nzambe akokota na mitema ya bandimi to bambuta po ete bapona. Balobi yango bien. Ye moko kaka tata nzambe nde akokota na mitema ya bandimi pe bambuta po ete bapona moto yango kaka mpona kokokisa. Kasi ye moko tata nzambe akoponaka liboso. C'est-à-dire, ye moko tata nzambe akoponaka deja liboso. Kasi molimo ya nzambe ekokota kati na bandimi pe bambuta po ete ba désiré to bapona mutu oyo akoki kotambwisa bango. Kasi ye moko deja tata nzambe aponaka. Ndenge na yoga kabandeko na biso ya 26 balobaka biso nde toponaki papa. Biso nde toponaki papa Simon Kimbangu. Mais na mukanda ya nzambe ezali koyebisa biso quel que soit processus oyo bino boko amene, mais nzambe ye moko deja aponaka. Po ete oyo nyonso azali na elembo ya tata nzambe, oyo nyonso nzambe apesi ye mission, alika kaka na nzela ya bato. Kasi bato bakoki kobetela yango tolo te. Bato bakoki kobetela yango tolo te, baloba ete biso nde toponaki yo.
Biso nde toponaki yo. Mokanda ya Nzambe elobi Nzambe ye moko aponaka deja. Soki nganga Nzambe aponami na tata Nzambe te, akosala mosala malamu te. Pamba te eloko oyo tobengi molimo tonguya ya tata Nzambe ekozala kati na ye te nganga Nzambe wana. Soki nganga Nzambe aponami na tata Nzambe te, akosala musala malamu te. Pamba te eloko oyo ebengami molimo ekozala na kati na ye te. Akoponamaka liboso. Nganga Nzambe wana akobanda kosala makambo na bonzoto. Nganga Nzambe wana akobanda kosala makambo na bonzoto. Mukanda ya tata Nzambe batambwisaka bino na banganga Nzambe koza ko discerner bizaleli ya banganga Nzambe wana te. Baza komema biso na bonzoto, baza komema bino na bonzoto, baza komema bango na bonzoto. Bipai nyonso toza komona kaka ke bonzoto eleki ebele na kati ya Lingomba. Papa Simon Kimbangu Kenga nyalobi yango bonzoto eleki ebele na kati ya Lingomba. Bana ya tata Simon Kimbangu molimo ezala mingi, bonzoto ezala muke. Nous sommes en train de demeurer na kati ya spiritualité. Tozali kosala tout de façon que molimo est dominé ba posa na biso ya nzoto. Basali nyonso ya kala, ba prophète pe ba disciple ya Kolo Yesu oyo tozali kotanga na kati ya Bible. Ba ponamaki na ye moko tata Nzambe pe ba latisamaki na nguya yango basalaki mosala kitoko. Basalaki mosala kitoko. Pamba te baponamaki na ye moko tata Nzambe pe balatisamaki na nguya ya ye tata Nzambe yango basalaki mosala kitoko. Pamba te bazalaki kosala na mayele ya bango moko te, kasi tata Nzambe nde azalaki kotinda bango. Pamba te bazalaki kosala na ndenge na bango te. Yo nanga place tozali talaka. Est-ce ba otinda biso? Ndenge bandeko na biso a Jobour ba telemi, bakangi paroisse, bafingi bambuta. Siko papa Simon Kimbangu mutatinda bino. Ou bien bozalaki kosala yango na ndenge na bino. Etango bozali kosala yango na ndenge na bino, bozali kosala na ndenge ya bonzoto. Donc, bozo risque bokota na liste ya banganga Nzambe oyo bakosombaka bokonzi na mbongo. Pamba te bango bakosalaka makambo na bonzoto, molimo ya Nzambe kati na bango ekozalaka te. Yo okangi paroisse, osalaki na bonzoto ou bien na molimo. Nzambe mutu atindaki yo ou bien osalaki na ndenge na yo. Parce que ezali mobeko na Lingomba na biso oyo nyonso akotrouble ordre ya église azali suspendi pe azali sima ya Lingomba. Tokotala lisusu awa soki balobi nini. Ba oyo bakosalaka na bonzoto bazanga molimo mpe nguya. Mingi kati na bango bazali bato oyo basombaki bokonzi grade ya bonganga. Mingi oyo bakosalaka na bonzoto bazali bato oyo batonda nguya, bazanga nguya pardon. Mingi kati na bango bazali batu oyo basombaki bokonzi na mbongo kinganga Nzambe kimbuta na mbongo. Nde toyokaki awa boye
Batumo bauti ko dépenser plus ou moins 120 000 rentes. 120 000 rentes. Lokola basomba ki yango esengeli bazwa intérêt ya mbongo oyo bango ba dépensaki yango bakosala katango nyonso na bonzoto. Bazwa intérêt ya mbongo oyo bango ba dépensaki biloko oyo bapesaki yango bazali kolia mbongo ya lingomba na biloko ya lingomba mosala na bango bisilika silika. Mosala na bango bisilika silika. Nous sommes en train de demeurer dans la spiritualité. Neti pasteur moko na nganganzambe moko na Johannesburg a telemi alobi baki pungulu oyo bauti na Cape Town. Soki ba yewa ba kota lisusu ata wate na paroisse oyo ata mbongo ata mai bo pesa bango te yango balobia. Yango balobia. Yango balobi mosala na bango ba oyo bakosomba kabokonzi na mbongo. Mosala na bango ezali kolia pe kobebisa lingomba. Tango misusu bakokoma bato ya kotomboka bato ya kosilika silika. Koloba maloba ya mabe na kati ya bandimi. Akoma kalisusu awate soki mai bopesa ye na nzela. Plus jamais maloba ya banganga nzambe ya lokuta oyo bakosomba kabokonzi ya kosomba na mbongo. 120 000 rentes. Tout ça n'a pas preuve. Ba chasseur des informations. Bazalaka kanda kanda soki tintani ebimisi mbongo te kofinga pe kolakela bandimi mabe. Soki mbongo emonani te bakozwa décision ya kolongola to kotia bato na ndenge elingi bango bakolanda procédure te. Mukanda otoza kotanga yango po biso nyonso to sosola parce que lingomba etia déjà makambo na kati ya mikanda po elakisa biso maye na lukutaka no elekaki lingomba elobaki ete mikanda ya lingomba il faut ezala na disposition ya bandimi. Bandimi batangaka mikanda po basosola bayeba banani bazali kotambwisa bango pe banani bazali kotambwisa bango te. Bayeba pe banani bazali kokamba bango. Bayeba pe lingomba esengi nini lingomba elingi nini makambo oyo esengeli te tokoki kosala yango te po ete tokoyisama te. C'est ça. Biso tozwi accès ya koluka mikanda ya lingomba totangaka yango ezali kopesa biso mayele ya koyeba ndenge nini tokoki kotambola. Totala nanu awa. Yo ozalaka na paroisse na France, na Belgique, na Europe, na Afrique du Sud, na Johannesburg, na Durban, na Cape Town, na Ngiringiri, na Kasavu, na Nkamba. Yo ozalaka na paroisse bozana banganga nzambe. Fongola matoi oyoka awa malamu malamu. Place bozali po ete bo sosola bizaleli pe misala ya banganga nzambe ya basali ya mabe oyo bakota na kati ya lingomba. Basali ya mabe oyo bakota na kati ya lingomba. Jeteki ezali koyembela biso banzembo. Jeteki ezali kokundolela biso makambu. Nzoka nde makambu oyo jeteki ezali koyemba tango nyonso ezali pe na kati ya mikanda. Mikanda ya lingomba. Awa balobi maloba ya basali ya mabe. Maloba ya basali ya mabe pe bizaleli ya basali ya mabe na kati ya lingomba. Ezali biso te, ezali mikanda ya lingomba.
maloba ya basali ya mabe awa tozali bakonzi mibale te kaka ngai moko nazali na signature ya papa. Awa tozali bakonzi mibale te kaka ngai moko nazali na signature ya papa. Est-ce que na paroisse na bino mutu moko asi aloba ndenge wana? Mais soki oyebi ete na paroisse na bino mutu moko asi atelema liboso ayebisi yo awa tozali bakonzi mibale te kaka ngai nde nazali na signature ya papa, yeba ete azali mosali ya Nzambe to nganga Nzambe ya mabe. Ngai moto nazali mokonzi awa, soki na lobi yango kaka ekosalema. Makambo to vivre na Afrique du Sud. Ekiri moko boye ya 5 personnes, 6 personnes basangani. Moi ba docteur na ba businessmen basangani. Awa ezali biso. Mutu nyonso oyo bakonome ye ifaleka awa. Soki biso tomoni yo te, totie yo te, tonome yo te. Ata papa anome yo okosala te. Yango tozomona na Afrique du Sud. C'est ça. Point barre. Banganga Nzambe ya mabe selo mikanda. Soki olingi kozwa bokonzi tosakaka oyo ngai nazali koloba. Soki okotosa te na longoli yo totala okende na nkamba bapesa yo bokonzi. C'est ça. Tango bapesa yenga punition nkamba ebengi elobi bo lever mesure. Bango batali babia muto soki to lever mesure a omona lokola ye aza danse. Ato solana na nkamba. Babenga ki soki pe papa Katembo, soki pe babenga ki nani basololi. Neti bazali bato oyo bakosomba ka bokonzi na mbongo, nyoso na bango ekosalemaka na mbongo. Peut-être il y avait une corruption. Peut-être. Je n'affirme pas. Je n'affirme pas ici, la télé, mais j'ai des informations. Tout ça n'a pas d'informations. Total anano. Soki ya kolongola yango. Ata papa alobi, punition ane kolongwa te. Kosalisa pe ba mama ekobo. Kosalisa pe ba mama ekobo. Pamba te apesa bango bokonzi. Kosalisa ba mama ekobo pamba te apesa bango bokonzi. Tout ça a désordre, hein? Makambo eza mabe en Afrique du Sud, hein? Lokola bango bafutaka avocat, bango pe esengeli bazwa avocat po ete bapesa bato mokonzi. Konyokola bato oyo bazali kolanda solo. Konyokola bakonzi oyo, konyokola bato oyo bazali koloba solo. Basali ya Nzambe ya mabe. Maloba ya basali ya Nzambe ya mabe oyo bakosomba ka bokonzi. Konyokola
bato oyo bazali koloba solo, vérité entre parenthèses, kopesa bango etumbu, kolongola bango na mosala, kozanga motif, pamba te bazali koloba solo, bazali koboya lokuta pe kosala mabe. Oyo azali moto ya mbongo, soki atiaka mbongo mingi na tintani, apesaka biloko mingi na eglize, atako azali kosala ekobo, atako azali na basi mibale to ebele, atako abukaka mibeko, atako azali na mwasi kozanga kosala mariage, bakoki kopesa ye etumbu te, kasi bako matisa ye akoma mokonzi monene lisusu. Akopesa bokonzi kaka na bato ya libota na ye, ekolo na ye, elakisi ete na mwasi na ye, na bana na ye, na babokilo na ye, na basemeki na ye, na bandeko na ye, pe bana ya bandeko na ye, bango baso libota mobimba bakomi bakonzi. Wana ezali kaka bizaleli ya batu oyo bafutaka to basombaka bokonzi na mbongo. Donc bisika tozali soki oyebi ete banganga nzambe oyo bazali kotambisa bino, banganga nzambe oyo bazali kotambisa biso, bamemaka makambo boye, yebaki bokonzi na bango basombaki yango na mbongo. Meme ata signature ya papa eza na likolo na yango, il faut kolandela yango malamu parce que basombaki yango. Motuna ezali boye, tango mbeba emonani, tango mbeba ekomonana na esaleli ya moto kati na bango, parmi batu oyo bango baponami ekiri wana, tango mbeba emonani kati na bango, bakokata yango ndengeni, ndenge bandeko na biso na Jobu bakangaki eglise. Donc batu oyo bakangaki eglise wana po ete bandimi basambela te, bazali batu ya ekiri moko boye, bayokani atindi bango bino bosala boye, mbeba emonani na kati na bango, parce que mobeko ezali kotrouble ordre ya lingomba te. Alors tango mbeba ekomonana na kati na bango, batu oyo basomba bokonzi na mbongo ekiri wana, soki mbeba emonani na kati na bango, basalaka ndenge nini? Totanga nanu ndenge nini basalaka. Ntango mbeba ekomona na esaleli ya moto ya moko kati na bango, babengami na conseil to na komite ya lingomba po ete balanda likambo. Lokola bango bazali mingi, yo moko to bino mibale to misatu na kati na solo, vérité entre parenthèses, contre bango banso, bokoki kolonga bango. C'est-à-dire lorsqu'il y a un problème, soit mutu na bango asali mabe, ou bien mwana na ndata nzambe oyo azali koloba vérité asali mabe, conseil paroissial ekobengama, ou bien comité ya lingomba ekobengisama po ete batraite likambo wana. Motuna ezali, est-ce que yo mutu oyo ozali na vérité okolonga bango? eyano ezali boye.
nakanisi bokoki kolonga bango te, kasi ekomi dossier po na bino. Bomi lukeli makambo, ba conflit ekoti, ekomi makambo ya butu, pe ekoluka banzela ya kolongola bino na mosala. Na maloba na bango ete bozali batomboki, bozali bato ya mobulu, bobundisaka bakonzi, bolingi ye alongwa bino bokoma bakonzi. Solo ekobongwana, solo ekundami. Bato bakondima oyo bango bazali koloba. Verite na bino ekomi masumu, elukeli bino liwa. Mpe kondima na bino ekiti soki bozali makasi te. Tope mananu awa. Kondima na bino ekokita soki bozali makasi te, pamba te tango bino bozali na verite, bango bakoyebisa batu bino bozali bato ya mobulu, bobundisaka bambuta, bolobaka makambo ya boye. Posa na bino ezali bolongwa po remplacer bambuta. Ekomi makambo ya molili, makambo ya butu. Eboti ba conflit oyo ekolukela bino liwa. Soki bozali na kondima te, soki kondima na bino ezali ya pete, mingi kati na bino bakokwesa. Tosilisa bongo tosala commentaire. Tango bakoyoka mpe likambo yango bakopesa bino tort. Balobi bazali bato ya mobulu, lokumu na bino ebebi, bakomi kobenga bino ba élément dangereux. Ndenge bazobenga biso ba papa Guy Laurent aza simali ngomba, ndenge nini aza koteya, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ozali moto ya vérité, parce que ozali koloba vérité. Andeko moko babunda awa babeta mutu, bazokisa mutu, après lobby aye ateyi, mais ye abunda batangisa pe makila. Il n'est pas dangereux. Et lorsqu'on dit la vérité, on devient dangereux. Et puis awa va préciser que ceux qui disent comme ça, ce sont les dangereux. Basali Nzambe ya mabe. C'est ça la nuance. C'est ça aussi la différence entre un enfant de Dieu et puis moi na Satan. Entre un serviteur de Dieu et puis moi na Musali Nzambe, Musali ya Satan. C'est ça la nuance. Ah, on a ba élément dangereux. Bazali kobundisa bambuta. Maloba na bango yango wana. Parce que bamoni ete bozali na vérité na kati na bino. Notez bien, poto silisa parce que tokotanga mukanda mobimba te. Awa balobi notez bien. Toyeba na solo ete mosala ya Tata Nzambe batekaka yango te. Mpe basombaka yango te. Nkasi moto akozwa grade na kolandana na condition oyo tolingi totanga mpamba te. Nkolo Yesu alobaki ete tozwaki ya ofele
topesa pe ya ofele tosuki wana analyste spirituel nous allons poser à l'analyse to bakisa ba analyse bien pour comprendre to bakisa ba analyse spirituelle ou bien pour comprendre toko bakisa ba analyse spirituelle ko na ebi ki bino bomisa na ba analyse malgré tout ça qui déjà moi ba commentaire tout ça ba exemple oyo toko pesa toko zwa kaka ndakisa awa epa na biso na Afrique du Sud te tosukisi bomo na kombo atata mwana pe molimo mosamba émission ekolanda nde tokopesa ba analyse très approfondie na makambo oyo touti kotangela bino awa Guy Laurent Lobela analyste Africa 21 TV, un nouveau monde. C'est plaisir à Makassi, la monnaie Bénin, la monnaie Batala, la matériel à Makassi, en tout cas vraiment le monde. Encore merci dans l'Africa 21 TV pour la présence. Mes présences et motivé merci pour l'amour. Africa 21 information de Africa 21 is the best. Africa 21 TV. Africa 21 TV, un nouveau monde. Courage dans Africa 21 TV. Va continuer Moussande Baosala Grâce à Bonnet. Et bon Pino, Africa 21 TV,